ezalaka batanwana bazoko luka animateur parce que à ce moment-là je reconnais encore animateur baye mikili et ça li que bamisusu bakimi apokatika la yé moko ba mo luka animateur moko oyo ba travailler comme orchestre bongana ba des animateurs. Alors masa moko ezalaka sono c'est encore acide alongwaka atikala na mikili nde batanwana biso to ya osala ba test na biso na quartier latin. Tout ça va tester dans le quartier latin et Zalaki ndenge kalezalaki quoi. Boye na mon fleury, mon père mon konzi respect na ye et voilà. Oyoki ngati okinga bien te biche. Bilo on est un peu na kena on souit pas le fond. D'avant on de boire dans le quartier latin, na kenda na empêcher le fond. Ah, ou bien elle quand tu là ba bébé qui est quoi? OK, ouais, même pas. Ngana ya lwa na maki wana tozala loka ba musicien bokoye ba lokola ba Asso Ferrari ba Bulman Idolo ba kulutu na ngai ba Mbetenge solo ba nani susu ba Rick Tuti et ba ebele ba Tontolai ba moi tozala ba na maki le côté maki voilà tozala na maki na Avenue Zamba chez maman Ami et papa Gwepa père Sésame donc voilà tozala wana. Et le ça que l'air mususu n'a évolué pensate dans quartier latin ba pesara Koffi Olomide c'est dans là ba pesara ye ils ont mobile quand on marketeur on a déjà présentateur à monene oyebara ba histoire wana que ba pesara Koffi Olomide embargo a betara marketeur des choses comme ça. Donc ça il y a un embargo musique ne ko beta te bon et tout ça et ça il y a zongi parler mère père ndenge ko vraiment ko seringa pour na mamba diplôme d'état à partir à temps na zonga petit na présenter diplôme d'état na ça là que non na zonga sous quartier latin directement j'avais un ami à moi ketchup non de mère ya président azé quoi après ça m'a idée to que na biso chez le fomo muntu za rapé na moi ba ajamitié ezala que non moye baté que non na quartier latin au rotiapé makam au roti si rotié makolo wana ko sa pe ma mususu na les cara pas et vient na biso le fomo président ngai na pesi ba mbote belé et si quand na boaka ba cri on a disque mais tellement que déjà na ba répétition na maki déjà ba cri wana démarquaki voilà de ça li que non ba cri wana pe et boaka na quartier latin mais c'est moi qui est le créateur ya ba cri wana le loto wana miki li tout ça li les anciens de F victimes nde maman li kamubiso to lobela awa. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichankimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Et puis c'est mon devoir de vous informer dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne EP Sarabino, information, temps réel. Voilà déjà pour commencer cette émission, je voudrais saluer celui qui est derrière la caméra. Il s'appelle Jordan Mizo. Allez, quand même beaucoup.
Tobé taillé, moi tu es en déjà facile. Et pourquoi pas saluer Fire Basket, le PDG, DC, Boshan, Image Pro TV. Alors voilà, et là je vois directement Guy Basket des continents, pourquoi pas Shango Basket et Ritier Basket aussi. Voilà, Chikito Baba Paradis à vendre au Talabiso comme la ville. Diri Pierre et Marie Thierry, restaurant qui toque au Rolia, na Paris, Soye Paris. Hésitez comme la ville, Diri Pierre et Marie Thierry, comme la ville. Là, laissez-moi vous dire que Tonton Bokeh, le rendez-vous, déjà, ne manquez pas le 8 novembre à Poitiers. Donc, dans la salle Saint-Éloi, à partir de 20h, avec le président Tonton Bokelo. Donc voilà, Poitiers. Donc voilà, président Tonton Bokelo pour la soirée du 8 novembre. Poitiers. Donc merci beaucoup na Serge Mabiala. Donc il peut ça la makamunyo so ezala kitoko. Et puis l'artiste musicien Igbi na filé à Rosala Bongo déjà dans nouveau casino le 27 décembre à Paris Torokenda kuna. J'aime Boda, merci na Ozo Sala, pour na artiste et puis Bobunda, na bande de so pour retomber toujours musique la mboka la biso kenda kitoko. Voilà, aujourd'hui je reçois pour vous, lui c'est un animateur, c'est un chanteur. Il s'appelle B Mystique. Passage na ba émission et lobisi Batou ba luka baye baye. Batou va douter un peu na parcours na ye. Ya mwana to bengisaki apo biso to sur l'actualité. Mais Azaye Morote Aza accompagné Namanzaka, lui s'appelle Billy Santé. Billy Santé Boyebi à Beta na F victime, ancien européen F victime. Tous en bango lui on a plateau tout solo la bango. Il a quoi fort la biso de PC bambote. Donc voilà, so régivre mise d'accord nanga et panze la biso teke. Tout solo la masolo oyo et sangisi biso. Donc on va dire à droite nanga Bi Mystique déjà. Bonsoir mon frère et bonjour. Bonsoir. Bonsoir à toi, Pichakim, bonsoir à tous les internets, bonsoir à Balandignos, il y a chaîne où voilà, moi c'est Bi Mystique, l'animateur chanteur brisé, voilà, qui toque. Voilà, on a appelé le Soukuna Moulaï, Billy Santé, où ils ont regardé à Palen, on a évité mot gentil quoi. Et c'est nous faisons la voix pour les tous, c'est moi micro aussi. Billy Santani a beta au lieu de la ça a rejoint même Bazolanda, Grakier, Bac, quatre nationalités. Centre Boucanier, Bazolanda, Bazolanda, c'est le fond Bazolanda, Bigoulaché, Bijou Bazolanda, parce que tous en Voilà, merci beaucoup Billy Santé. Toujours une abisso à Mondambu. Le première photo sur la Bi Mystique. Ok. Il y a bisa abisso nan Bi Mystique. Bah tu vas harmonier le lot, bah tu vas découvrir talent na yo. Ming on a poto na la place au beta et puis na disanga la bino bosali na combo ne ba obenga les anciens du groupe F victime. Ah ouais. Ouais, mais sinon na ngana ye banano parcours na on mo mutie non. Banda bandeko ba otala biso. Ouais, merci Picha, merci Nabadnios Bazolanda Biso. Moi c'est Bi Mystique, déjà chanteur, animateur, donc je fais tout ce qui est voix. Voilà, donc Bi Mystique a bandi, ndenge biso tout au bandarana, nous, Konguluma, to bandi na bandal parce que je suis de bandal, to bandi na ba groupe na biso ya Miki na bandal et puis na les cas vite fait na quartier latin. C'est là où j'ai fait mes pas ya ba comme un artiste professionnel, c'est là que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Ils arrivent vite fait, c'est pour ça qu'on a vite fait. Donc, les anciens de F victime, mais donc tout un parcours. Donc voilà, on a l'équipe F victime, on a l'équipe et pas ya grand frère Nabiso, Bende la Congo, de Godé le Fombo, c'est là où j'ai fait mes preuves. Na saliba disque où na boké pas le Fombo. Après na école les F victime et pas ya Fali Poupa Elmara Mobutu, voilà. Voilà, à part ça, on a toujours un moment qui au lobby au quartier latin, il y a une bon, c'était vers l'année, je crois, 2000, si j'ai une bonne mémoire, 2002. 2002, parce que les adultes ont présenté le diplôme d'état. Ils ont Batawana.
bazoko luka animateur parce que à ce moment-là je reconnais encore animateur ba yé mikili et ça li que ba misusu ba kimi apokatika la yé moko ba mo luka animateur moko oyo ba travailler comme orchestre bongana ba des animateurs alors massa moko ezalaka sono c'est encore acide alongwaka atikala na mikili nde batango na biso to ya osala ba test na biso na quartier latin to osala ba test na biso na quartier latin et ezalaki ndenge kala ezalaki quoi boye na Montfleury mon père mon konzi respect na ye et voilà boza libanda bozoko ganga neti libanda ko ganga te mais bozoko lukabo c'est découvrir voilà tant boyoka que voilà beaucoup de non c'est comme ça que ngana kota rata na koti babi ah voilà ndo boka libanda na yo voilà ba tuninga te kasi yo sala voix ni pour ba ngana ya na ba cri na ngamo na zo boa babilo wana ngamna yana na quartier la te hein oyoki ngato okinga bien te biche bilo wana yango pe na kena osu e pas le fombo d'avant beaucoup de boire na quartier la te na kenda na empêcher le fombo ah ou bien elle quand là ba bébé qui est quoi souvent OK même pas ouais même pas ngana ya loba babilo na zo boire kilo babilo wana kine yebi babilo na bon sur na bon pas le fombo l'orchestre c'est là tout qui est sur malembi l'orchestre ba tout so ba ambition d'animateur ayaka ko interpréter bilogo ya koti na mouvement pour batala pour ba confirmer yo ah ouais merci pour la question na yo mengata na yaki na kuye ba bisinga ka boaka ndena boaka ka cri oyo après babisinga nde boaka bilogo ya orchestre voilà mais nous avons raconté histoire nde to na bili center so simbe au sentir que makam ya orchestre na boaka ba parce que ngana za animateur ya likolo ba songe na boaka bilogo ya CNN ouais tout kende bolingo ndombolo na boaka lokola ndombole ndole zombolo ndombolo Bimistique na ingeo wetwe babilo na boa ki wana on parle bi ah vraiment quoi donc c'est comme ça que makambo ezalaka débit na nga donc tobeta débit na limpe na donc évoluer été poani na évoluer akate pourquoi c'est temps là ezalaka bimistique na 2022 wana 2002 pardon 2002 et na ndo présenter diplôme d'état na zara na maki na tokotaka maki comme les étudiants tout ya bazo présenter ba diplôme d'état tozo présenter diplôme d'état na zara na maki mais ngai sikoyo na ki osala te c'est la quartier la te bazui ngape et lo balobi que non faut beaucoup de maki na maki wana tozala loka ba musicien bokoye ba lokola ba Asso Ferrari ba Bullman Idolo ba kulutu na ngai ba Mbetenge solo ba nani susu ba Rick Tuti et ba ebele ba Tontolai ba moi tous en bon maki le côté maki voilà tous en maki na avenue Zamba chez maman Ami et papa Gwepa père Sésame donc voilà tous à la wana et le sala que l'aime sous na évoluer penza na quartier la terre ba pesara Koffi Olomide c'est dans la ba pesara ye ezama mobile quand on marketeur pour nous ba yoza déjà présentateur monene oyebaka ba histoire wana que ba pesara Koffi Olomide embargo abetara marketeur des choses comme ça donc ça il y a un embargo musique ne ko beta te bon répéter tout ça et ko ça il y a zongi parler mère père ndaki ko vraiment ko serenga pour na mamba diplôme d'état na
à partir à temps on a nazonga petit na présenté diplôme d'état on a ça là que non nazonga sous quartier latin directement j'avais un ami à moi ketchup non dormir il y a président Azé quoi après ça m'a idée to que na biso chez le fombo mon to zarape na moi ba ajamikie ezala que non moye baté que non na quartier latin au rochi apé makam au rochi si rochi makoloa no rosa apé ma mususu bon na les cas pas et vient na biso le fombo président ngai na pesi bambote belé et si quand na boaka ba cri on a disque mais tellement que déjà dans la répétition dans maquis déjà bah cri on est démarqué voilà de ça que non bah cri on a peu et bois comme na quartier latin mais c'est moi qui est le créateur il y a bah cri on les autres on a mis qui tout ça les anciens des F victimes des mamans les kamubiso to lobela awa tout ça donc voilà donc voilà côté on peut suivre sur mon parcours dans c'est test que n'appelle na mongonga mais sinon na F victime oyo lobby oyo mi ben ancien passage na yo kuna est-ce que tu ka prendre kuna batu batala yo na ba répétition au côté F victime ngo na nini au boka pe nini kuna F victime F victime na ye penza na débit na débit wana nakutaka lokwa bambiaka na ngai baza awa Billy Sente nakutaka bango déjà bazo répéter mais ezalaka que non les gens fallait pour passer les droits chemin a béni pe baye badeki déjà ko travailler album de masolo nazo bete za pena masolo débit vous comprenez picha débit ça va 2006 voilà Billy Sente oza na zo confirmer Rambo te na yo poza la ki wana tika na progresser pe na picha voilà na expliquer ndenge okende na voilà na biso a collègue na tuna wana donc na kuti déjà banoko bandeko travailler déjà par rapport il y a droit chemin biso pe to yewana voilà to travailler mais ezaki na bata moko boye ezana ndenga mabete mais lelo oyo dimension fali pour pas à kenda la musique na débit batutu ba pesa qui est confiance wana te même nous to utare pas le fombo ba vina biso ba Gino Lia qui que j'ai salé à passant ba bolo yang biso pe ba yela biso masolo wana que non fali pour pas sali droit chemin to yo ka ndenge pesa makamu mokili mobimba yebi mais ce ko ba yebi biso que non fobo yabo non Gauthier wana na lofombo mais na mamba fali Gauthier voilà yo yebi na ba komba master ngwa mais bango na masolo bazalaka ke biso ndete yo ko rejoindre ba lokola ba Billy Sente ou les autres wana bango entre les anciens de victimes lokola ba les petits kurukuru na kuta bango na kuta lokola ba anciens lokola ba donc ils étaient nombreux donc les coaliseurs non voilà ba konga ba vives konga ba gogibas non tanga ba to sima et puis les petits kurunkuru ba tonga na kutaka yo kudano ba to sima na kutaka ba tutu mais ngole tani loga ba tu yo boimba na boy mutu te na boy na tuni ba coaliseur yo do tanga ba to sima voilà non ngana za na complexe ya kutanga ba komba ba tutu mais yo ozotanga ngana za kina nazotanga département ya musique mon musique ezala nano bato ozomona oyo siko tolonge na département otanga bato ozotala aide vas-y toye siko na département nini susu so tolonge na musique na nsima bato basala il y a des chanteurs il y a des danseurs il y a des animateurs ngana bandika na baanimateur po na kuta bamasa na ngai ba boussole ba Bel Air ba equalizer ba kasangi dio lelo to ana grand animateur wa yo mtakanga yo kachi nani yo mtakanga yo kachi bakanga nani kachi yo mtakati saka onde wala bala ba texte ko muri yo mtakati sanga pisha mo yo na moni ko moni gamba mo c'est mona zaga place wala pisha moni biso to ba grand garçon biso to ko ya raté na ba plateau po to bando solo ba komba bato ngana ye otuni ngai passage na ngai nde nazopesa yo soki tokomokende totanga bakomba bato peut-être ekolese bato na bandenge moko boye po na ye apo natanga bato te parce que bato mosusu mpe baleka baémission batanga bi mystique te oyo apesa bango mpe banzela ni yo okuti mutu na orchestre na bango azobwaka baosengi de merci yo na mese ekwa parce que piche ozokomprendre teke ngai na ya déjà avant basala bamakambo wana azoba droit chemin droit chemin mutu moko nanu te apesaka direction mutu nyonso ayaka à interpréter donc quand moi je suis venu mutu moko abwakaka disque te
tout le monde a yembarate mais ezalaka lokola ndenge nazopesa respect et pas babili sente bo bango bazwaka déjà bapesa bango déjà instrumental nyonso bande ko interpréter dozomona bango babetaka musique et voilà nazo respecter bango po so bango babetite biso to beta te so to bige no to andotanga bato nous on n'est pas là pour na kotanga bakomba bato biso to za ba ancien est victime lelo oyo to sali kopo na biso to mingi to lobelaka biso so to bito bando vandaka kaka po olekaki osalaki boye tout ça c'est bon pour vous découvrir biso mais to ko lobela mingi oza kopo na biso to ya na biso na le robeti parcours mo étant qu'animateur qui ne luka musala okuté pe batu parce que bazaki derrière animateur yo apport no ezaki nini et sala o bimisa oza katina yo te to bimisa batala na yo te na d'abord yo ebi ke so yete c'est na orchestre moko boye ba yebi yo na noté ba yebi so boka ba biloko ya orchestre après na katia ba biloko orchestre yo komi ko bimisa sko oza katina yo parce que tu as un talent tu dois faire voir pe que non à part ko interpréter na zala biloko nanga ko ngali na minto ba na interprétation pour biloko non nanga tant na été c'est bazonga na test na boga babiloko bakanja oke chasa banade mata bili sente simba kuna voilà bili sente dans la biso voilà isali président tango bango tu bayoki bango omoni babili oyo bayamba biso tango azobeta boye ye mo azondima bino jeune akoma jeune vraiment baboboka kisi bazala wana edi badiata mokonzi na pesi bango mbote batati chumbulu bazala wana donc bato ebele oyo bazala wana oyebi ke sentir même bagarde ikoro sentir mpena ke no besenga nde alobi geno makambo voilà napesi bino kaka oyo eza lokwa image oyo na ye na teste donc siko babibwaka biloko na yo mo siko nde esika bazwa yeba makambo na ye mama bili sente simba kuna bango nde tembe yo je m'appelle Bimistique, animateur en colo. Yo, champion. Babiloko ngana yana musko na mouvement. Pisa. Tozo yemba ozo comprendre te. Ozo yoka babiloko yote. Ezaka ndele mona babiloko na yana ngo. Ale dege mwane. Mwane. Ale bele yestra. Yona nanye bisakim. Le dikape. Osa boponi. Babiloko na ngai nazolinga siko na langisa bino ke non les anciens des victimes. Donc yé pena na makambo o ya biso donc mo boya otanga ko muna très qualité ozo boa quand on le bien yo pisa je suis pas venu ici pour na ko dénigrer baninga to ya kotanga bakomba bato je respecte les amis na respectera mais au moni œuvre d'esprit les œuvre d'esprit moni vérité ba kanisa iloko la
Escalier, ils n'auront pas une terre. Escalier, ils n'auront pas une terre. Vérité, les loyers. Bon dimanche. Bah, c'est un merci. Na ebisio escalier ils n'auront pas une terre. Les lois vérité, il y a une dimanche. Qui n'a eu? Vérité, yango ye. Yes, ok. Na robo on a bandenge nyonso. Cri oyo. Na ba otave pena ya tout ça qui. Ba otave vo bango ba retoucher ngoti, ba ko toucher wate. Nazo dénigrer ba masate, donc naza na respect, ya ba ninga tout ça na bango boulot oyo. Mais quand c'est son métrique à moi, ba biloko nga na sali en tout cas na longoli net, il faut vraiment tolobaka. Omoni nga pesa trop, nga pesa trop naza musicien lelo te ya lobby pété mais to bossa trop ya omoni grand prêtre aigle azolobe ya likambo ya temps ayembi nzembo mo ezolobe la temps toute chose ils en attendent lelo bolinga ebo esengi faut tout ça la banzela na biso bi ba comprendre que non bon biloko moko boye eyemba maka mais il y avait des bateaux oyo nde bayaka nango. Il n'a pas un mandat. Pardon? On peut dire un mandat. Bon, on peut si ti parce que ngai mo na kolinga ngamo konde nazala. Mais ça que non ba noko ba voyager ba yebi que non to beta asebe no moko boye même ba biloko musu bili pe sans ba biloko na yepe la mususu na bata moko boye ake voyage mo boye te ba ninga ba beti za ndenge moko ozate ba beteli yo. Ba beteli yo. Voilà ndenge mo za yepe ba noko wana ba master moni orchestre yango lelo azolo ba ke victime to zana temps de la grâce. Kala ton voyager ba 4 et 5 animateurs terre na victime ba master moko boye déjà ba pesa confiance ba kendaka ba zongaka pour na bonne marche en mouvement il fallait na no bango. Et vous devez attendre un peu parce que makamundenge za lelo nezali lobité. Alors lelo tout le monde a un peu victime ba 5 4 animateurs à ce temps-là ils allaient bongoté les mon peu ba voyager ba que ça la disque o ici ba boire ba œuvre o yanga. Ils ont sous comme sous. Pardon? Ils ont sous comme sous. Nous on n'est pas des menteurs. Ils ont toujours raté na ba TV poto lo ba makambo eza ya lokuta non. Tu n'as pas era crime sous tu na oyo na boaki oyo. Bon sous au pesa, au pesa. Bon ngana pesi ba cri le musu ba cri musu pe boa kama na ba orchestre musu même na orchestre lo fombo za ba cri musu e boa kama même sous absence na nga mais ngande mutu ba kolo nango mais na lo ba na F victime de to solo la ama ba victime ils ont cri moko oyo to ko créer ka tu na orchestre lo fombo training ngana ba bien bye bye ligilik look at bubangi je t'adore ah bye bye ligilik jani masela brabisu Voilà. Na bisi donc vérité escalier. Oui oui. Ah, dans la grande strasse. Esalini. Na ya mbaye awa. Nanyango. Isha. Loba. Awa bako sakati. Ba ni logaga. Na yango na zo bisous. Ba biloko nga na zo boaka. Est-ce que au sentir énergie? Au sentir moi fil bec mo boy. O ba ninga ba okokate lelo. Moi biso to ba animateur ya lelo ti ya lobité. Tous ala déjà. Moi mon qui mais na travail ya niama. Le animateur à l'école. Oso ganga na ko boka PC. Donc animation to zaka na l'école. Problème te kish. Il pas ça na tie témoin. Voilà. Ba to pe ba otala biso. Ouais. Ndeko nao na PC pe ba mbote ko tazali pas émerger les loyo na F victime pe orchestre la bino ba ancien bouta boloké loketo bila rosé la biso lo nini a boloké total à l'école encore. Bon, nga za pona ko calculer ba tu dis ah bon là pour nini Toqué. Pour TV radio te radio écrit faut d'accord mais donc Billy Sente soit maman pesa makamudi merci papi masamba okuma loketo na ndenga baba
wana babilo ba master na ngai donc naza na complexe à boire babilo ba master té peut-être voilà donc tout ça li yoka plaisir tout ça li bena ba téléspectateurs et puis ba batala ba mesira pet ne mutation bra ba bagé pe amona ba interprétation ba tout surtout ba ngopé ba pe ba ndeko ba tiki ba point na mouvement pe ba binisa pourquoi pas so pour la mutalikolo nzela non c'est bon ba ya ba bosara bien ba bonne chance na bango bazana aigle biso ce côté au bosser biso moko ozake no ba ya musu ezake no so bango mo ba émerger té biso ce côté au beta biso moko bili c'était ni atakuna simplice basse yo ebikaka bison basse cerveau ni ata les petits olega voilà donc biso monde on s'est ressenti pena que non mais ba ya o ezanga el mara e mo donné bili c'était ni ata no to pesa bilengi asika ouais to que non ba bilo ouais biso monde po chaque samedi et pas igla quoi fait ikote et puis tous en studio tous préparer single bana Paris bana Londres bana partout bana Kin les anciens des victimes tous en studio et puis tous préparer pe Kalaming était sorti officiel la biso to copé sa date binonion sur ba chroniqueur tous en a besoin na binoto vanda na misa moto solo là idée na biso ezani nini to lingi nini tozo sala oui toza bansier est victime mais on a aussi des trucs à nous toza na makambo ezana nzoto tozo senga pe bima mais sans oublier tozo leka kaka na se ya makolo ya tata el mara banzembo epa ya tata banzembo et puis toujours banini ba biso benga ba Evre ku douté to lo ba comment on appelle ça donc minya lo beati mais donc makambo ezali voilà makambo ezali chez Son Zembele Arota la biso Douglas Abanga na Nigeria joyeux anniversaire encore une fois de plus donc le seul et l'unique le véritable Kodia Willy Musheni pourquoi pas Tobo Sanité Ndoi ya Mokonzi Landry Bisidi Chilombo Ndoi à Mokonzi Bambote Nayo, Askel base toujours encadrement, pourquoi pas le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iye Molangi, papa social, là na moni directeur Christian, coach Nenemba là, encadrement toujours Tolingi, Bopeto Namboka, donc voilà. Donc on continue na biso na bi mystique et puis na bina filé et dans la Billy Santé allait dire donc voilà date kozongi la biso le 27 décembre casino nouveau casino avec bina filé à Robeta wana Jemboda bazawana base tout ya bina filé bazaba obongisa makambo musala kitoko acoustique avec bina filé voilà Billy Santé donc continue na biso na ebité bi mystique par rapport au lobby aux animateurs chanteurs voilà tout côté animation na habité ce côté chant ouais ndé na bisaki bino naza chanteur animateur je fais tout ce qui est voix donc net ce que boyé les anciens boyo ka bisoke to bandaka na chant na bandaka na chant donc na yemba et puis na sala pa animation ouais bilingue bo pesa pas il la coiffe côté donc tozo pesa encore kuna te tozo beta partout ok ouais wana ils a siège na biso ils a base na biso au muntu nyonso soko yé de va retrouver voilà chaque samedi tozala wana sauf
surtout to wana ba sorti mususu parce que biso to beta kaka wana te wana ndeza base ding na zolo ba mais ils ont rappelé samedi mususu ko kuta biso te parce que musale bengi biso quelque part to ki ko beta ndenge bana roi bana ya isika to beta na Lyon pe to no beta des gens sentir pena que non bazo sentir de la musique samedi ouais toi concert mo concert privé concert privé il y a Blandine Mina donc il y a bien batinaé on connaît biso tu beta donc il y a en privé OK donc samedi on a l'aide au kutana pas chez côté ça côté kuna donc ils sont yo sentir mais lobby samedi toza et pas Blandine Mina ici quand on beta lobby donc ils a concert privé siko ngana oloba boye na bato ba otala biso neni monduka dessin animé Masibinduka la tigresse bambote na ye Oasis c'est beauté la beauté du parlement donc na éviter to zo bilengo to yoka na retrouvaille pas ide la coiffe côté onenga solo bafu Sala tour de rôle, Mawana doule. Merci. Yo money nenge ba segi seginga, yo money nenge ba choli cholinga, yo money nenge ba segi seginga, yo money nenge ba choli cholinga. Yo money nenge ba segi seginga, yo money nenge ba choli cholinga. Yo money nenge ba segi seginga, yo money nenge ba choli cholinga. Ça les plaisir dans Laetitia Nzombo. Merci. Donc voilà, restaurant Arena, Tokutanarawana, 62 Rue Pajol, Paris 18e, on tous Arabons, on a Cédric Jackie, on a Chika Luka, on a Vandu, on a Kardinal Salata. Charlie Adjanga, Nafeland. Charlie Adjanga. Il est en couleur. Tu vois, tu panza, tu vois, tu dévoiles moi la bilogo aux Aramasigel. Et puis ça. Mais pourquoi yo comme yo kende yo tika ngana souci? Otome sana kana yo. Lokola mwana na mama na ye. Otome sana kana yo. Lokola bana mapasa. On est là Masuta. Mais pourquoi yo comme yo kende yo tika ngana souci? Otome sana kana yo. Lokola mwana na mama na ye. Otome sana kana yo. Lokola bana mapasa. Lelo comme yo kende tika ngana souci. Oh c'est ça oh lolo, oh gamwe sangay, oh lolo, bolingwa mwana mami komi opesanga, bayo bolingwa mwana mami komi opesanga, bayo. Voilà, merci beaucoup, Bayo Mystique, vraiment animateur, chanteur. Waouh, c'est bon, hein? Voilà. tokoyaka wana bomesano epi bato oyo baotala biso so bolingo yoka bilenge oyo miziki oyo bohésite te kobeta tour pa ige la coiffe ikote ngana taba ikote dans la pavillon sous-bois. Voilà, rendez-vous déjà restaurant 4 fils présente Mister Siatoula Boyato Seka. Donc balinga Oseka, donc Boyato Longola ba stress, c'est samedi 6 septembre 2025 au restaurant 4 fils. Donc voilà, tozana DJ Poison Rosalawana 58 rue Marc Séguin. Donc Nadamari Lélis, donc 77. Donc Toyawana et Belé chez Serre Nabiso Thérèse, donc Toyoka
musique a bien dit Robert la biso et puis côté comédie Mister Siatou la Rosalawana a sexa biso boy masolo na betaka maramnyo sur ozaki to grignoter to lia montaba ba otumba ngulu donc ndenge zalaka bilengi elalaka bongo na le 4 filles donc voilà merci beaucoup to continuer biso mais sinon bin donc Robert qui concert il y a Guigui Lacoste Mystique. Chaque mot bayada milo ne mo boy buto. Ouais bon na compagnie qui grand frère nanga Didier Lacoste oui. Pas nous my foot. Ouais. On sait jaune de caractère. Na beta pe Bataclan na kulutu nanga Monsieur Redi Ami. Voilà donc ceux qui déjà aux accompagner ba grand lokola ba Redi Ami ici. Yeba keno ba kulutu wana lokola mingi Redi Ami ici. Bango batalaka mini musique niveau ya mise artistique donc ceux qui osent na kaboche ya musique était au travers na mutu le roi Redi Ami cité de moi j'ai eu le temps ya ko sala animation na Bataclan donc mutu tout sur obeti Bataclan Redi Ami sur mon abi mystique c'est moi qui ai fait l'animation na Siraki animation ndenge voilà les qui là qui peut-être ouais, on a un bêta qui est avec Pangi My Food, nous avons Didier Lacoste, voilà. Donc on a un Simboti dans le voilà, pour te dire que non, Bisso, tout ça, musicien vraiment. Donc, Mara Azala, te Bisso, on a Bili, tout ça, toujours la guissa, capacité na Bisso. Nakima nini pisha. Ah, tu as son tribunal. Ah oui, tu as tout le moko, mais on est belé. Bon, ceux qui n'ont mis l'obélité, nous avons l'obélité. Ok. Merci. Aussi ici. Toujours solo là. Paris Bayoka, mais voilà. Voilà. Ceux qui n'ont l'obélité, nous avons l'obélité, nous avons Sima qui animation, il y a Bataclan, c'est moi, Bimistique. Ok. Voilà. Oui, ben, Blaise qui est à terre. Ouais, Nayebi, c'est son master, tu es banaka avant, non, mais tout le temps, bisoto. On doit voir en place, mon gars. Non, tu vois pas place mon côté mais tu y es banni parce que on est musicien oyo oza pena un bon artiste entre bino boye bana ba oyo pena ba bossa pena bo tokuta na même Billy tokuta na na effectivité tu y es bana déjà parce que on a beta pena kibinda na bon album kibinda on a déjà tu y es bana ki déjà donc bon moi ba musicien nyo sonde to za bo tu y bani na biso mais ça no ba mususu baza na moi ba complexe na ba ki sans manière moko bo boya bo banjo boya ke non na ebiete to nani bo mo non ils ont ba musicien misusu pe o lelo non ba zui ba chance ko leka na ba plateau na binoté bo mais to y bani ke non massa moko boye à travers a bien. Vous comprenez? Donc dans ce sens-là, biso eza tous ça ancien victime, tous ça na complexe pour tu y a la vérité pour te beta ndenge ozomona tous ça na babili sente a beti atamboli monde ati pour la musique oyo. Alors pour na ko apprécier moninga, to pour na ko c'est le savoir-faire mais ya Blaise créateur. Bon, Blaise créateur abosara bien. Mais il faut que vraiment on a encouragé à Mekasou rouler sur le fort, à Mekasou rouler trop. Conseil européen ça y est, Blaise créateur. On a qui déjà ba œuvre na yo mais bateau ba salikuto avant ba biso ba oyo non ba siso ça la terre, il faut toujours prouver de quoi tu es capable. So ba ticket lieu bena espace moko boy. Faut la qui ça rappelle que non na bon na boire après ngamo connaître ngana ba Billy basa ils a pena que Kasangi dia salara malade to beti ba concert mususu déjà simé du début à la fin il y a concert ngamo so comprend donc ndenge mo pena webisa ba massa mususu ba tikelo bena etando bena boy que non ba ike ba vandi ba aussi la ba bina mais bini ça ba ya ko nga linga ça la biso makambo sala na concert à la Coste okana ki muninga biso ozom de ba polémique bino ba mamu c'est pas polémique bato batala kana bato bazali confondre bato oye baté bato poser nga ba question belé ah ouais parce qu'on a ligné avant la tour na yo c'est la biso na logo sala na concert à la Coste ah bon c'est déjà bato ba otala biso to sur l'actualité bana oso la mamba ba anciens ba bilo ozo ke na ngao na éviter bilier ce que dit ba bilo mo ya la Coste wana to papola on a éviter
Donc voilà. Nous disons Billy Sente, na lingi pena o memanga hiver babiloko papi masama nzoto ye mama nzoto ye papi masama nzoto ye mema biso voilà Didier Logose papi masamba mama nzoto ye. Donc ils ont un flash. Il y a un octave. Octave. Oui, bah qui l'a créé. Billy, pesa biso ben octave. On est si na au monde on est si 12 ans na benate. Pesa mo bien po. Didier Logose, papi masama mama soto. Tout ça va Jenny Kaba sous conteneur à forme et conteneur à bilamba. Tout petit bambote et belé Douglas Abanga, je répète encore chez Son Zembele. Voilà donc Bimistique. Félicitations. Félicitations aux apprenants animateurs à l'icolo. Ah ouais. Biso tombé bino ba bonne chance na mambo sala. Et puis biso presque nous allons toujours Sima. Na bino pour nous accompagner biso. J'espère que tout soit nini na néo. Bon, on est on a toujours préparé single et puis toujours préparé sortie officielle il y a les anciens de F victimes. Donc tous awana kakate poto betaka ba biloko o ici katobutaki. Oui, ils ont le tremplin biloko ya père na biso toujours beta mais toujours préparé pe o izali biloko o iza nzambe azo révéler biso. Voilà. Ba inspiration na biso ba nzembo na biso toza ba nzembo kitoko oyo tozoko bengisa bato nyonso balingi bazala dédicacé na single oyo na seben tobeta générique de tozobeta des chants na générique et puis tozo préparer sortir officielle déjà qu'à la minute. Donc na kopesa mbote na Ibro Kimvula Papa Diams na pesi bon temps ensemble fumu ya Dre. Donc ndenge tozo loba toujours tout ça chaque samedi chez Igla Coiffe et côté donc wana ndeza kombo meseno. Donc voilà, donc ba concert ils a partout au ici ka toza déjà na ba programme samedi au déjà toza na concert ya privé torbeta samedi au ils a lobby déjà donc que l'on a biso atoke ko pema pour lobby déjà to na concert. Donc voilà to sengi na presse nyonso bo assister biso boya ko yoka musique nini oyo to ngi to pesa na bana ya mboka ezala na Paris ezala na Kinshasa bo comprendre que non il y a une nouvelle structure ya musique à Paris. Merci beaucoup. Je sais pas Billy Sente ni no roba qui sana obi mystique à lobby poto ke na biso toujours recruter bon ça recrutement ça va danseuse quand après synthé le côté animation faut que on a pour des personnes trop exalté parce que musique au but de travailler papa et c'est la deux piano nous c'est la paix va chanter va danseuse porteur ouverte nani président musique non liboso musique. Il y a tout ça, première sortie officielle, pour comprendre que... Tu vas annoncer bien le tout. Les administrateurs, ça là qui est alors, tu as dit là qu'il y a beaucoup de parce que nous sommes dans le bosso. Après, qui nous conjoint, on a suivi tout. On est sur tout ça, et ça va, ça va, Roger Mayam, Moubamote, Daj Mungamba, la Bossanité, Igoyan, quoi. La Bossanité, JP Mabouki.
honorable la question en vote c'est le bonda Sandro Bukanyanga et puis la possibilité vous tombez de cette de lobby la fête cinéma privé ezali Blandine Minard Blandine Minard to pesi bambo te belé Mystique maman na Black Chris donc à la mystique donc nous kutana kaka chez lui la coiffe côté nous en a chaque samedi sauf pour éviter ceux qui tu as na moi comme mon bout tout parce que nous allons retrouver ta partout bato balimba kende pena kuna bazo adresse au bet na Facebook na yo ige la coiffe côté au mon adresse est là vite Berla Berla capitale Claude Cédric la personne Bambote Kazumba et c'est là il fallait son Bukanyanga Bambote donc où a eu dit vraiment une savanie riche Timoul grand prêtre Eric Timoul donc moi il fallait les Milonda Lidi Kenamboui mon thème est Eric Moulele maman bofona Moulele Michel Moulele grand prêtre grand jour la biso Ephraim Moulele Bambote place aux Ali grand jour voilà comment on va la dire voilà merci beaucoup Batali biso depuis na Lyon et Fratamont boutique Topesi Bambote Dadi Lukombo Talibiso pourquoi pas Patrick Ebacha Blachard Kabanga Hervé Kifwema facilité na Paris Alou Bostar Talibiso Bambote Ebele nae Van Kuta Vanirazi Van Maestro donc Bambote nae Ebele Kakerbak 4 nationalité Ana Mitif Ebele Kakerbak Azi Bambote nae Orléans Senga la nouvelle ville Jemboda Bambote nayo Ebele Kennedy Chigito Papa Paradis, Restaurant Paradis Secret, Diri, Pierre et Marie Curie, comme la ville Bataille Bissopé, na 68 rue Émile Zola à Bézon, j'ai vu na biso Franck Poutou, Mbote naye, kuna tokuta na wana ki chaka lingomba, tozala wana ba ana mongo nyonso ba yoka musique wana ya kitoko, ebeta kapa, ve Franck Poutou donc Billy Doma les Baobaba Mbote nayo ebele Léon Manaja aussi, merci pour tout donc on apprécie Mbote ebele Batali sont partout dans le monde entier na image TV. Merci na yo le mannequin. Ya mundu na mulai de l'homme jamais. Monsieur Clive, Mbote na yo merci pour l'assistance. Fire basket, Chambo basket, Technique basket, le continent voilà. Vous avez na bassier ya F8 team. Partagez principalement likez, mettez vos commentaires. Bisous de Sarah, Moussala, vous allez écouter la bisou. Et voilà donc pour les 6 chez certaines Maris, l'église donc on a la 77 avec si à tout la ministère et ben si nous voyons au Seka et sur la London City Patrick m'a fait Fire basket Yoga Bilongo danser Mama Michael Jackson Michael Soga Zobina Abanagi Wasifa Awa Eza solo te Awa Eza bongo te Toga Barry Bonne, les salutations.